Tondo mingi na batata na ngai nyonso na ba mama na ngai nyonso oyo lelo bokuti kopusana na ebite ba misusu soki apeshimani nezwi bango kasi bino bozali oyo epesamelaki biso lelo na koso nde yango wana esili kokokisama matondo mingi pamba te konso mokolo ya lelo uta bakoko na biso Afrika mobimba moto azalaki koteka te kosala te kosomba te ezali kaka mokolo motuya epona kokumisa tata wamba Mutulendo koyekola ndenge yalingaka yango wana matondo mingi ndenge bino bosili kosala seleka ya kotosa ya mokolo yango sika tata wamba Mutulendo akokisa pe esengo na bino mawa na bino nyonso ya malamu na kombo ya Mbulusi Kimbangu matondo mingi bapapa na sengi bolimbisi muke na bamama dérangement muke elinga na porte mwana muke azobetela na porte na ebite boeskizenga na evakie sota kodérange biso boeskizenga muke vraiment na ndenge bosili kotelema na yango bapapa na ngai bamama na ngai lokola limesano ngai nazalaka na mateya te oyo nakoki kopesa bino parce que mateya na biso ewutaka na livre te mateya na biso ewutaka na makanisi na biso te ewutaka mpe na bible te ewutaka na bobele na mokili ya molimo en tout cas mokili ya molimo ngai nasalaka nyonso oyo bango ndenge batambusaka ngai po en soi de moi je suis rien yango wana mais oyo bapesi biso lelo ezali eloko moko eza mpenza lokola mateya te eza lokola kotransmettre savoir na connaissance ya bareligion parce que na kati ya monde bato mingi batangaka kaka soki de religion soki trois religion bato mingi batangaka kaka islam christianisme soi-disant susu bakoma koloba kimbangisme bon hindusme bouddhisme bato bakoma kotanga ngo nde bongo mais or que tozali na plusieurs religions ezali ebele mais na yango esengeli ndenge bapesilinga lelo nazongisako na motu na bino nayebi te nini oyo mwana nkongo alingi kolobela biso na ntina koyeba bareligion oyo j'espère ke na lokola tozalaka na ntango moke esika oyo biso tokosukela tokosala kontifie nango onso oyo ezali koya mais moye nafungolaka ngo mpenza ezali te mais tellement ke boenregistraka matondo mingi moto nyonso ntango enregistre abanda kozongela mpe fo bokomaka yango donc ntango oyo aza koyoka siko aza kokoma ntango mpe bokozwa ngo botie na bavoice moto nyonso aza koyekola aza kokoma mpo tozwa connaissance ya planète ezali malamu mingi en tout cas na yango na bandi na mokuse na tokobanda liboso na bareligion ndenge ekreama mpe na balolenge nyonso oyo epesamelaki biso en tout cas ekozala malamu mingi na yango wana bapapa bamama nakosenga kaka bozala attentif donc yango ekosala mpenza malamu mingi soki bozali attentif donc na ebandeli nango préambile ezali lokola chacun secteur à sa part de peine avoir la meilleure part comme conseil pour tous les jours chacun secteur à sa part de peine avoir la meilleure part donc na kati ya mokili moto na moto azali na oyo ememelaka ye lokola pasi to etumbu kasi biso na mokili tolanda nzela oyo ekomemela biso pasi te biso na mokili tolanda nzela oyo ekomemela biso etumbu te kasi avoir la meilleure part elingi koloba nini kozwa esengo kati na mokili parce que tata mokili ntango atindi biso na mokili oyo atindaki biso te mpo toya koniokwama awa eloko eye koniokola biso mpo todetourne destin na biso tobebisi loi de la nature tokomi kotambola selon savoir to connaissance acquise donc oyo tozwi mpa baparent oyo tozwi na classe oyo tozwi mpa bacollègue oyo tozwi mpa bavoisin yango biso totie lokola expérience tokomi ntango lokola lolenge nzambe alingi kati na biso
mwana kobeba. Ok, biso, oui, bapara ya malamu, baelevaka bana na bango toujours na éducation moko ezali viril. Viril elingi koloba, éducation oyo eza kochange moto, po akuzala malamu na bato, na mokili, mpe na nzambe. Alors, baboti soki batangi connaissance, baboti soki batangi savoir, baboti donc tout pour savoir, pour savoir les années, connaissance juste des choses. Donc, baboti soki batangi conscience, autonomie, facilité qu'à l'homme de connaître sa propre réalité et de laisser cette connaissance. A relever moi les bons. Au moment de la parole, mon sous tata Zandoki. Il y a le coup de Zandoki, à son égard, il s'est fait moi na moko, Tobana na Kindoki. Parce qu'il y a son nom, madame la parole. Et tata mon sous azali mutu ya rose croix, aza mutu ya bakisi, aza mutu ya magie, mais azolinga pa initie bana na ye to mwasi na ye na nzela ya kisi to na nzela ya magie. Tozomona yango, mais bapapa oyo baza na bonzambe tokoinitie bana na biso toujours na bonzambe, avoir la meilleure part. Donc biso ba mokili il faut tozala na part na biso. Sikoyo na bareligion oyo na kati na mokili yango eye kodetourne destin na biso. Tango batu bamipesi na yango, tango batu baza kolanda yango, tango baetikili na yango, bakomi kopratike yango, nde mokili lelo ebebi. Mokili te kutu toloba, biso batu nde tobebisi te mokili, pe tobebisi mabongisi ya Nzambe. Nzambe asalaki biso te na mokili tokufaka moins de 100 ans. Nzambe asala biso na mokili te tosala keloko ya kolia. Nzambe asala biso na mokili te po tobanda kolela ntango nyonso na mawa mpe na pasi bamaladi kufa makambo ebelebele. Nzambe atinda biso na mokili te osala kimia. Mais eloko nini esali ke lelo likambo ya mabe eyela biso ya kufa ya maladi parce que tokweyisami na bareligion des étrangers, na culture des étrangers, na caractère ya étranger. Biso ntango tolandi yango comportement wana eye kodétruire biso. C'est ça bapapa na ngai na bamama nayebi ke boza deja bato ya mayele boza mpe mikolo. Soki bolingi botala bapapa botala ndenge Nzambe akreya mokili se likolo, banda telemisa mapata na position na mapata ebuskilaka te. Mapata nano ebuka mibeko te ya kozalisama na ye ndenge Nzambe atia yango. Moi ndenge Nzambe asala yango ebimaka na ntango na yango, ebuka nano mibeko te. Baminzoto oyo bamindele babatiza na kombo etwale nane ebuka mibeko te, esalaka misala nango bobele na ntango na yango. Sanza nano abuka mibeko te, asalaka misala ne bobele na ntango na yango. Okotala mbisi avivraka na mai avivraka lolenge, bakoko ne ya liboso ya bambisi bavivraka ti lelo baza kolanda, babotelaka mpe lolenge moko kaka. Basoso balanda kaka kutimi ndenge bakoko na bango liboso basoso bazala, babotelaka mpe kaka ndenge moko, ekititira. Mais sikoyo tokotala biso na mokili tokomi na lolenge ya pokeseni, toanvie kote mosusu basoso, toanvie kote mosusu bambisi, toanvie kote mosusu banyama, e tosadere na bazaleli oyo ya bato ya kisi, ya bato ya bondoki, ya bato ya mafu oyo babonya Nzambe. Yango na ntango biso tozwi kutimi wana tokomi kopratike yango, lelo ekomili biso lokola fardo. Eza lokola mwana 2 ans omemisi ye bidon 20 litre na mutu. Bozomona mwana na kotika kozala kimia te, parce que chaque chose omemisi eza ya ye te, esengeli mpo na ye te. Sikoyo lolenge moko biso bamokili tokomi na pasi, me makambo oyo biso toza kosala nde ezali makasi koleka lolenge na biso. Nde lelo tokomi kolela bamaladi, tokomi kolela nzala, kufa bapasi mpe bongo na bongo, mpe totoli Nzambe na biso toyebi Nzambe odira azalaka te. Mpo na pasi oyo eyeli biso lelo tozokolobake Nzambe azalaka te. Ok non, Nzambe azala, Nzambe azali mpe akozalaka na ye kaka, ye alimitaka te, aselimitaka te, mpe ye anyokwamaka lokola ngai na yo te. Ye aza normal. Sikoyo biso bikelamu oletozala na lolenge Nzambe alingaki biso tozala mokili, biso tochange yango, yango tobengi yango destin, todetourne destin. Donc destin ntango todetourne yango tokomi sikoyo lokola baopposant ya Nzambe. Opposant elakisi, opposition elakisi des sentiments contraires qui s'opposent, des sentiments contraires qui s'opposent entre nous et notre créateur.
sungu tulendo ya bwana ekosala sikoyo ntango tozosala lolenge ya zolinga te nzambe asalaka na mokolo te nzambe esa asala planta sikoyo yo nde tambola na nzela oyo okende komona esengo ntango okoki kotambola na nzela wana eza lokola opesi nzambe mokongo nzambe apesaka biso mokongo te biso nde topesaka mokongo totiki nzela oyo ya trasa mpo na biso tomona nkembo tozala ampe tozala na kimia biso tolandi nzela oyo tolingi na bomoto mpe na makanisi na biso tokomi komona mpasi toza kolela nzambe oza wapi nzambe oza orke zonga longwa na nzela okotaki yango nde ozokolela zonga na trois semaines okende kokuta mpe ya nzambe okende kokuta esengo ya nzambe okende kokuta bilembo ya kitoko ya nzambe na ndenge ya kokoka et c'est ça alors lelo bareligion etona mokili tous les religions oyo tozomona na kati ya mokili ezali créé ozomona toutes les religions ezali créé alors pour cela tobandi nanu kotalisa bareligion yango parce que chaque secteur a sa part de pain avoir la meilleure part biso sikoyo toyeba bareligion oyo mpo biso topona tokotambola lolenge nini mpo tomona malamu parce que pour le moment tozali super parce que ngai nazolela bino bosakolela ngai na yo moto aza na esengo aza te yango te toza kobunda bozwa kosangana wana mpo tobondela nzambe mpungu tokumisaka ye toyekola lolenge ya lingaka biso tokamata oyo toyeboli totya na misala mpo na tozwa esengo kati na mokili nzambe abongola alongola pasi alongola malere alongola maladi alongola bakufa oyo tobengi precoce mpo tozala malamu kati na mokili mpe totuta tolo na nkombo ya nzambe mpungu mpe na mobikisi na biso kimbangu na yango tokobanda religion liboso tobandi kotanga jainisme alors jainisme ezali religion hindoue qui se propose de délivrer l'âme de la transmigration non violente avec tout ce qui vit soit sur la terre ou bien c'est ça, etc. Jainisme, religion hindoue, qui se propose de délivrer l'âme de la transmigration non violente avec tout ce qui vit. Créé en 1870 par Jaina. Jaina mutakriaki religion oyo na ndenge ya molimo ekitelaki ye mpo na kotya kimia kati na bango bondeko kati na bango mpo bazala malamu jainisme ezali religion biso tozali kati na yango te parceke ezali ya baindien bandien oyo ya kala bazalaka na mipeko baindien oyo bamindele baaméricain pardon baanglais bafrançais baallemand bahollandais bakende kobotola bango territoire na basuédois bango bazalaki na bonzambe na bango na lolenge na bango na kutimi na bango alors bango sikoyo baindien na monoko na bango violence non violence babengi yango laïnisme to laïnisme wana elakisi ke biso na biso tokoki kobunda te biso na biso tokoki koswana te e baindien wana bawutaka na afrique religion wana oyokaka ewutaka na afrique ya mozambe pire ya hindousme donc laïnisme wana elakisi ke ngai na yo tokoki koswana te ngai na yo tokoki kobunda te ngai na yo tokoki kofingana te ngai na yo tokoki koyinana te yango religion wana boyoka ekendaka sango hindusme mais le vrai nom nango ezali jainisme moto akreye yango jaina na 1870 mpo na kobima kimia kati na bango mpe boyoka yango monaka baindien soki etumba ekoteli bango bazalaka liboke kintwati mais lelo bapratike wana eza fute parce que religion baimite bakomi kobomana bakomi mpe
yesu suna religion mosusu ya mibali tantrisme wana livre sacré entre parenthèses livre sacré ya bango dont les fidèles s'adonnent au culte des cactus donc basala livre na bango sacré ya modèle na bango ndenge bango bakobanda kolandela bibeko na bango wana bango moko euti na nzambe te toye mosusu taoïsme taoïsme ou bien taoïsme ezalaki créé na 1846 du chinois tao donc tao moto a créé raison être suprême donc or que bachinois bazalaki ntango wana baza kocréé nanu bazongi na religion na bango te alors lokola nanu bazwaki na religion na bango te na bisalasala mokili tao aye kofonde religion apesi yango nkombo na ye taoïsme na makanisi ne mpo na azwa part parceke na eleko wana bazalaki na kati ya colonisation bajaponais alors bakotisaki bango na chitoïsme oyo ezali religion bajaponais mpo na koenseigner bango mpo bachinois bakoma lokola baesclave na bango ndenge babelge bayelaka biso christianisme tosadere kuna mpo tokoma baesclave ezalaki créé na 1846 mpo bakoma na bokonzi likolo na bango bazwa mokili batambusango na mokano na bango selo baproposition na bango religion populaire d'extrême orient sikoyo baorient nyonso bakotaki na kati nango parce que toza na orient toza na moyen orient donc baorient nyonso bakotaki kolanda religion wana religion populaire fondée par les chinois Lao Tse au 6e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, ntango Lao Tse asalaki yango apres moto ebola mosango tao na 1846 parce que ntango asalaki yango Lao Tse ntango asalaki yango ezalaki na parti alors na 1846 tao aye kotiango na pape nde baorient nyonso balandi yango bapakistanais banani bango nyonso balandaki religion fonde oyo ezali na vision ya nzambe te na makanisi na bango mwana zinda na mosindo kofungola moko eza te mpona tana toye susu na mosusu manichisme ezalaki créé depuis le 3e siècle par Mani ou Mane comme nous gouvernons Mani to gouvernons Mane na 3e siècle religion syncrétique du présent alliant à un fond chrétien des éléments pris au bouddhisme et pour laquelle le bien et le mal sont des principes fondamentaux. Manichisme wana ntango bacreye yango bazwi baesprit mosusu na christianisme mosusu na bouddhisme donc azwi ndambu koto oyo asali ya ye le bien et le mal donc toujours na besprit oyo eyaki kosakambare na planète terre donc manichisme wana ezali bajaponais aussi ke bango religion na bango très bachine mais bacréaki susu religion oyo eye kosala lelo oyo badetourne destin ya nzambi mpungu toye kokita religion mosu ekokreame toujours na 1946 par Mazda babengaki ko mazéisme créé à 1846 par Mazda religion zoroastrienne
zoroastrienne manger zoroastrien. Donc bazali biloko oyo biloko bazokolia wana baloko yango zoroastrien ezalaki biloko moko oyo ezalaki en dehors ya volonté ya nzambe ke bato baliaka. Mais bango mpona kozwa puissance ya religion na bango bande kosala bisalasala ndenge tomonaka bamisusu bazoboma mwana moke komela makila na ye kosala nyonso balingi nyonso wana ezalaki kaka na kati ya fond ya christianisme. Donc na christianisme ezala baproche ebele po christianisme ezala religion te. Mais lelo tobeba religion mais christianisme ezalaka Christ azalaka usage na kati ya religion catholicisme. Alors okomona bato na kati na bato na mokili ozomona bajaponais baza na design na bango, bachinois baza na design na bango, baindien baza na design na bango, banani baa na design na bango. C'est parce que bato na bato badekireki mpo babisala bobango mpo bakoma na force bakoma na honneur selon eux bazali kocreye toleki mpo na ntango zoroastrisme fondé par Zarathustra en 1872 et prophétisé de nos jours par les Parsis. Donc bastation basalaki baza kokumamela si lelo bato wana baza koadore yango. Mais soki na christianisme na bango na kati ya Iran okomona ke bazali lokola lolenge moko boyebi comportement bairanien bango baza epoué dafuda. Donc bato ndenge wana yango bozomona bato mosusu baa na comportement lokola bato te azomona moninga nde moto lokola eloko pamba akoki kokoma ye mana moto abatelaka soso na ye parce que ezali baenseignement oyo ezalaki na kati ya religion oyo bakondaki baenseignement oyo baza kopesa nde ezalaki mpona kobongola lolenge ya makanisi ya bato. toyokokita partiste personne qui dans l'Inde suit la religion des Zoroastres et des Perses zoroastriens chassés de leur pays par le musulman à l'époque des derniers rois sassanides en 1740 et intermédiaire entre les vieux Perses et les Persans modernes. Donc bazalaki kowelana bitumba na mokili ebandi lelo te mpona koimplante bareligion. J'espère que soki na komona image wana na ntango mpe na baémission mosusu ndenge bato bafandaka mpona kocreye christianisme. Donc naza nango na bapapie mosusu pardon naza nango na baimage mosusu me nayebi te soki image yango ezali wapi. nazofongola te bapapa peut-être bokokomprendre yango nsima ntango bokovanda pena boza kolanda na bamama na ngai ekozala malamu mingi. toyebi lisusu na religion mosusu confucianisme fondé par Confucius en 1878. Doctrine philosophique et religieuse du philosophe chinois Confucius. Donc bachinois boyoki deja bachinois ndenge baza kofonde yango ozomona lelo bato mosusu bachinois ntango basondeli nzela ya bakoko na bango buda eyaki koalive ke po buda wana awutaka na afrique inde aye na chine bamisusu ntango bakreye buda abande koteya makambo oyo ezali naturel lolenge ya bondeko lolenge ya bolingo lolenge ya malamu. Me bachinois mosusu bazalaki deja na religion oyo bango bazalaki koserefere na yango makambo eza na kati na yango ezozomona bachinois wana bazosala babiloko bateli biso poso na kati bazali babudiste te bazali bachinois oyo ya bareligion fondé neti confucianisme fondé par Confucius
58. Doctrine philosophique et religieuse du philosophe chinois Confucius. Azalaka philosophe. Donc philosophe ezali bato oyo bavandaka bazali kobongisa makambo bakomisa komi réalité. Ndenge basalaki Bible. Donc babongisi bavandi bazwi makanisi po biso tozala likolo tozala boye tozala nini. Babongisi wana Confucius abongisi akomisa komi vrai. Donc toutes les religions ezali ensemble d'actes spirituels ezali biloko moko ya bozambe penza te. Parce que en réalité nzambe asala religion te. Nzambe kati na biso atia lolenge babenga motuku loi de la nature. Na loposo oyo bokozalela boye ebandeli mpe suka. Loposo oyo ekozala boye ebandeli mpe suka. Mais mokili lokola baleki nzambe na mayele baye kocréer la religion. Ok, religion na détail nango ezali ensemble d'actes rituels. Na kati nango ezali ensemble d'actes rituels elikolakisaki batie tie litiatia mpo basurpasser mpo badominer. Et c'est ça. Toye na religion mosusu. Chitoïsme, créé par Chito en 1765, Japon. Donc religion wana créé et pas par japonais na 1765. Chito, entre guillemets, voix de Dieu. Donc voix de Dieu wana elinkoloba Dieu oyo ya minuscule. Ndenge tozobenga pa na biso mwanda nkongo. Donc soki biso tolinga l'appellation ya Dieu, mwanda nkongo nga tokubenga ye na Dieu minuscule, Dieu puissant. Mpeve oyo eza kokenga biso kati na Afrika mpe Congo. Tobenge bakoko babenge mwanda nkongo. Sikoyo epai na bango babengi yango Shinto, voix de Dieu, religion officielle du Japon jusqu'en 1945. Donc les Japonais, si babandaki religion en 1765, si tokomi na 1945, baye kokwesa ngo ndenge biso bakwesaka ya biso na 1491. Ndenge bango baye kokwesa ngo na 1497, bien sûr que tina leo bamisu baza na kati. Bamisu baza na kati. Parce que Chito, bien sûr, la créaki yango na moi savoir oya soka na mokili ya molimo nde aye kocréer religion po peuple japonais nyonso akadere na yango po bakoma même langage. Tokiti lisusu judaïsme, religion des Juifs, descendant des Hébreux et héritier de leur livre sacré, Torah, créé en 1920 par Judas. Donc Judas, yende mutu akreaka yango, religion wana. Judas azali mwana oyo bapesaki ye mukumba ya libota mobimba. Yango oyoki babengi bango bayuda. Yende mutu akreaki religion wana. Religion wana ezalaki oui bien sûr créé mais akreaki ngo na base ya bapense na ye te. Azalaka révélé mpona kosala eloko ekosangisa bajuife nyonso. Yango tozobenga bango bajuife na esika moko. Les vrais juifs bawutaka na Afrique ezalaka bablanche te, ezalaka banoir oyo bawutaka na Afrique. Mais lelo oyo bato babotoli nguya judaïsme tobengi bango basioniste oyo baye kodétruire bazwi religion babaloli lolenge na yango mpona kosurpase mpona koegale mpona kodomine. Alors na kati ya matalité na bango bamonaka moto eloko pamba baliaka bato basalaka nyonso na mokili oyo ya mabe. Alors sikoyo biso tozali na tata mwa bakungutulendo boyoka bakoma bareligio na bango. Religio moko te solo de l'amour. Bien sûr que l'enseignement amour ezali mpe kati na bareligio na bango. Il faisait la
charité sele meme bato oyo ya franc-maçon bango na bango bazopesa na bolingo bato na kisi bongo sikoyo biso bana tata wa mapungutulendo lisanga na biso ezali ya bolingo sikoyo kati na baarte soki toza kopratike amour te boniboni tokokangola afriki boniboni tokomikangola boniboni tokomona kemo ya nzambe mpungutulendo biso esengeli tozala na suite de pas de danse tozala na corrélation tozala osatire oyo babengi ensemble de force kitwa mpona topelisa mwenda oyo ekongekisa afrika po totelemisa nguya oyo ekokwesa mongunya kata afrike po tomonisa nkembo ya nzambe mpungutulendo biso tozokocolama na nkombo na ye bamona kongekisama na biso po bamona motuya ya nzambe mpungutulendo judaïsme religion de Christ descendant des Hébreux et héritier de leur livre sacré Torah créé en 1220 par Judas. Alors religion batufi ya mwana oyo bayekomemela biso awa ekomi yo yesu awuti na Israel. Non. Là à l'époque des appelés Antiochie Romain oyo bakolonisa bajuife bango baye kokotisa christianisme kuna bakomisi bango bajudeo christianisme ntango bakwesi bango ale baye komona susu bawumbu na bango baafrike baye surtout na kati ya rdc baye koimplante koboma bakoko na biso kotinda biso na makasi kogumbamela kriste kobwaka mibembo ya bakoko na biso bakosi biso ke yesu akufula mibembo oyo mwana nzambe ntango bakosi biso dizaleli tokoli nango yango nga nazolinga yo te yo ozolinga ngai te yango nazolinga yo kufa yo ozolinga ngai nakufa oke bizaleli wana eyaki koya ekotaki na kati na mabele na biso na pesa mbi zakadia pemba pesa mitantu lucifer mpona koya kodetruire biso na afrike mpo biso tozali bana nzambe batata bamama toza bana nzambe oyo toza kosala wana ezali ya biso te toza kolanda putini ya bato toza kolanda tradition ya bato olebi tokota ya malamu biso tozozwakala ya mabe lolenge ya kolata lolenge ya kosekwape lolenge ya kosekomporte tozozwa ya bato ya libota bato ya satana orke yango eza ya biso te biso bonzambe na biso ezali zola biso religio te biso bonzambe kinzambi tia nkongo wana mobimba babenga ngo kacopa oyo tobengi afrika yango nomoni banda bakoko balonga bayaka na mateya oyo babengi malonga nkongo munzila nkongo mateya oyo tata wa mapumutelanga ateyaka na afrike oyo biso tokosimba libela na libela oyo ya biso koko avandaki te nasala religion oyo ya biso tata avandaki te nabongisa banini boye baprincipe moko boye non nyonso wana ewutaki na ye moko tata bapungutulendo atravers mwanda nkongo nde ekomaki na bato ya bakoko na biso